Yes. Oh. Yeah, I know. Soumettre, tu n'as des camètres pour la gérer à mettre. Mais tu sais comprendre. Si il faut nala qui ça y appliquer. Si on met ma bateau, mutu na sema kolikolo, asiba biso les karaté. Même ceux qui biso tout na poche photos dans la montagne, moi quand je suis dans la 1000 dans la 100. Mais respect on a ya parole, ya langage. Toko samate. Pour mutu asali makambo ya danger na Congo atabulei okay na gavelo ambo bavelo ambo babeta na ba tabulei babeta na banduli na ba Olympia a une semaine abetaka lundi mardi ba otala ce qui pendant un mois ce pendant une semaine bona bosani oh congolais moko te le loko se permettre kilomètre là tu sais comprendre banka babeti nduli ya Congo lo ba papa wemba baza on a qui n'a pas Madison Square, on a pas Peter Gabriel. Si les hommes dans salon, pour n'éviter celui de Bakanisaka, qu'on ça la succès, tant qu'on régner, ils ont effacé l'histoire, tant ils ont fait suprématie sur les autres. Hello la famille, I'm back. This is your man, Elam Signati, au côté où laïque n'engeka masoleza kokende. Toujours oyebi déjà idéologie, partager vidéo. Like vidéo, chaque mois commentaire et ça rabiso moins bien bo se multiplier ndenge masolo ngweza okende oyebi masolo o to ina ngweza kaka bolo kelanga de bon likambo oyo e bizoko bota polémique na niveau moko pesi batokanda donc mutu nyonso akomi ko silika mutu nyonso zo mona ke bache na mesure comment bazo ninga ba mesure nga na kopa sa kombi boy fali pupa yo bongo na baninga c'est-à-dire likambo ya bolukela ngai des bons et luki problème bango moko mutu na mutu azo se sentir vraiment que non awawa nga nazo kokate fona la musabawa posoki ngai kaka nga na kokate boyoki héritier ala musi tata papa tabulei yaka yo mutu beta 7 jours na zenidi yaka soki yote biso atokufi c'est-à-dire héritier mo kazo se sentir vraiment que non alors bi bo bengela kata papa wemba mudo mutu beta na Madison Square that's qui do héritier baza ba yuma ami bengi suki ya za décamètre c'est-à-dire yemu da format ba mettre eza pasi mwena sa la débino de analyse à kitoko dans les autres boys c'est ça mais anyway to me kaka ko commenter mukende ngi masolo ngo zero ko kende bino pe bo commentaka bo chaka mwa ba commenter na mwa ba vie sala ka mwa bien ko pesa ka mwa ba idée pour lobi na tongo to yo ko beta masolo oyo ezala kitoko c'est-à-dire likambo oyo fali pour palobaki balukela ngai de bon oyo baleki ngai tisikoyo nanu jeune moko bimite no ase mezira lo bakinga na za bona leki azate po ba ole biso oge obetina no besite otondisi na no besite obetina na jamenate otondisi na no bwakete ba utangelo ba biloko wala neso bango mo ba utala ba CV na bango ba mona ke ngaya wa moyete ifona bimisa papa wemba ifona bimisa madilu ifona bimisa king keste ifona bimisa zongi bezongi sa le temps passé ya ba weranson ba weranson bazape vivant ba kokotsa bango na bitumbo te po ba oyo déshabiller bango pamba bana wenge na ba jeune génération wana problème na mona nanga ba avantage c'est pourquoi monike ba te belé baza langage ezopesa bango kana po soki base mesurer bazomona mais mona mbala azolakisa nini de bon depuis mes missions toza kotala mutu moko na ye kobeta poitine te ndenge fallait alobaki dike ngambe mobala alobiki bolukelanga de bon eza lokola Mike Tyson na lui bon ngai ona za mutu makasi nani akobeta ngai pe mutu akobeta ya za tisiko ezo sala soni sikoyo totikalika na fere totala soki fere pa koya kolongola ngo bien comment toyebite po batebele baleki déjà na tatami héritier wana uti koleka déjà na tatami ba mususu kutu moyeba bimezate boyebi bampuka mike o basi babimi elekani bon eza masola musique ezala ga boye oyebi eza makambo bomana te to bomana de likambo ya debon bolukelanga debon o balekinga jusque là likambo debon non to monite langage oyo
ebimi lokola arrogance, ebimi vraiment lokola que mwana mobali aza kobeta tolo. Po CV pe afali sangwa eza monene des fois te, eza monene po so otangi bapai oyo abeti, bastade oyo abeti, basale oyo abeti, meme bavie mosusu babeti yango te, lokuta mabe te, il faut tolobaka vérité ere moko. Anyway, biso tozalaka awa likambo na moto te, oyebika ndenge balobi kata ya labai, biso tosuki awa émission kitoko kaka na bino, bo partager video, bo like video, po ba massa mususu baya ko s'abonner na chaîne toko solo la lisolo kitoko, lisusu lobi po toza toujours na kati ya boulot.